Ebongo tokiti na ngambo ya Mangembo Bet Peret kuna ba chaîne de prière ya ba mama eza kokoba kaka chaque lundi kasi bikamwa matatoli ezoleka kuna makasi elongo na la fille du prophète Blandine Teka. Bolanda nini o bandeko balobi. Eza kaka kokoba chaque lundi na église de Mangembo Bet Peret. Chaîne de prière ya ba mama oyo eza kokambama na mosi ya nguya la fille du prophète Blandine Teka. Kasi natina na yango lundi oyo itikoleka ezalaki lisusu somo kuna mabondeli ya kafu pe ba témoignage ya tikotak nde ezalaki kuna na yango ba mama bazangaki maloba te bango balobi boye. Mais na sepe na prière na tika na bando yaka awa ona yaki na sipan bai bande ko bai ko vivre bikamu bai ko mona donc nzamba zali awa pona ngai na kumisi na nzambe parce que o azo sala kati na église o eza ba merveille moko exceptionnel donc on nzamba ça donc les on a sanga na maloba na kumisi ka nzambe parce que o sala mine ba témoignage mine nezoleka awa ne makambu papa o na te kufezo sekwa moninga na ngane mtayaki na awa. La prière d'aujourd'hui, ça a vraiment fait quelque chose ici, au milieu de nous, dans cette bête pérette. En tout cas, nous avons visité Bisson surtout, à Sali Bisson, un miracle, et l'eau, comme on retrouve dans le en tout cas, et on va se payer ça, en tout cas,